Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est quoi makambe bimisiko eza ku. C'est quoi c'est que bitumba mongele kaki na katsa ndako na bango. O salama yeke makambo wana eleka. Siko fo la brime. Allo bati. Fayi bisa bisa témoigner ezalaki nini babundaki mwasi na mbali. To ezalaki na likamusu na kati. Po ba caméra ba vidéo moko bezo circuler belé o makelele moko ezalaki na buta dimanche wana babande ko swana boye ndeto soyo. Mais oh yebika likamuna nzota jani baba yanzi. Mais la brune pia za moi bazana nani? Bazaba yanzi. Mama ya jani azo saka. Bazaba yanzi. Baza biso mo ana kishasa to yebi bekolo wana bayanzi. Baza batute. Mais oh yebi likamu na likola liwa jani. O a contribué na likola liwa jani. Ce qui paye akenda kite mutako décider lelo po korea to ya te zaye. Yena ba. Siko to yeba te. Ça passe le lié moral. To yeba te. Est-ce que ça bongo et kendela bongo? To ebite on futo tout na minka bango ba. Pas bobo pe korea. Ba lobi bongo la brune na sana droit po ba ko comprendre que moi so abota na jani bana na ndenga poto. Na ndenga poto kuna eza la brune. De so pe lelo ya lobi ke nzota fa e kendete et au kendete. Siko na fois pe normal e kendete e ya pété pour nani. Yo kanga bien ligorodo. Yo kanga penza bien. Ngai le ka jani. Na se longi na nga o mo na ngo da partout. Ngai le ka jani na o finga yo yandi mosi. Yo zo saka na jani kwa kufi. Sala ki la brune dem ko sala makambo asali. Fale ni solo to ka ngata na ndenge ya mwasi mususu. Fale to yo ka ngona mutu mususu. Na oya yo moko. Saba bi ego yate. Esengone ngozani. Akofanda na nsoto ngokuna otika na ngokuna. Ausana ngoni. Akunda ye moko to osani. Tant de famille na yeba ndeko na ye mama na ye bana ne bele baza ba senga ke ko papa na ngoya ba mona ta po banda papa na bango akenda jana tikala wo yate abeta tatu na kinti 16 ans plus de 16 ans so ba sengi ke ba mona ta ndeko na bango ba kolo ndeko ye ba mona ndeko na bango mama na yalo bia mona mwana ye bana na ye ba mona papa na mama yo ba bo memela ngona ndenge bo ko memela ngona kusume jani akokufa na likamwa moi cité jani mwasa koboma jani to souci oboye eboma jani ekosala mate po jani azana se jani de azana morgue batu jani azaleki kamozo lekela biso yango tile biso na groupe tozo kamwa jani awo na kichasa la bruna ofutelo mnokote la bruna kutaki da jani azaka na basi na ye tana so ba de ya simama o ayasi mama o seka azaki jani mizaela ki pe na basi na ebele o pe akutaki bango bazalaka déjà mais supporter andima ki eka bongo baketi tika première enveloppe pour maman pesa ki pondenge maman famille vandi ndenge evana na se ndenge esala boye moi ti moi café moi nini ba et ou te pa maman pas première dame tango siko bango ba kei ba komi kuna na ebite soki bango soki ezaki ba to raisonner ki ke soki peut-être mataka komi balé ba mfere mse bando ya kotoyo ba mfere mse bando kende kote kuna to yebite mbala moko bango basololi na famille ko solo na famille bango bazo reconnaître zo ka bango ne pona ba artiste il fallait bango ne ba reconnaître que to te deuxième matanga ne tchéri pona ba artiste pona za na facilité to le la faille bien bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyuso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya deux fois te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo ta
awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Topé okoki benga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bienvenue dans la chaîne Abisso Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne où on peut servir vraiment en matière à bien à travers l'émission Abisso, surtout l'émission Mozindo, tout le baratou, c'est que les gens disent tout bas à travers votre humble serviteur Diego Le Mignon, nous avons toujours pour nous servir. Merci na force, merci na ba remarque, ba suggestion, surtout ba appel la bino, ça a vraiment plaisir à trop. Ils ont bien sûr aussi les missions pour nos remarques, pour nos suggestions, pour nos cobaxamo ailleurs les salaires vraiment bien parce que nous avons serviteur na bino ce monde n'a pas invité pour nous servir bien dans Kubo ça vraiment pas bon moment vraiment mesdames et messieurs fidèles internautes de Tolbaki Congo Liziba toujours accompagné toujours Maramutu Mikolondo tout ça na moral ya Mawa orthopédique artiste na biso Janify vraiment yo ça là vraiment passé au monde na bleu sto là taïsa na noirté et la secrétaire ça n'a pas parce que ba comédien bazala wana pour na biso za wana na bango au cas de problèmes au cas de soucis toza wana toza na moko ya artiste na biso o wapi vraiment ba passer ba bon moment pe na Janify na kombo ya Mimi Jokisa une grande sœur une mère pour na misusu une collègue pour na misusu pe j'ai vraiment un réel plaisir ko yamba na kati émission na Mozindo to so la makambo belé makambo zo bima chaque jour après ça des informations des autres CPC bazolo bakia bazolo kanate est-ce que c'est vrai bazolo kanate qu'est-ce qui se passe pour bayo kana to me rapport sur la démarche qui kandeli pour accord ya Janify et ya nakata Kinshasa pour te rendre dernier hommage et lengo ya batunyo so merci na Tony Sengé de la caméra pourquoi pas Jonathan Dario merci na Leketu Panda mobile ya Pembe pourquoi pas merci na grand poète mère Zaka Kamako na kata Allemagne Jackie de Colonne Lilo Liloz Bamote Belé merci pour tout merci na grâce Basaoula pourquoi pas bons de jours toujours na Coca fils grand poète Bamote Belé Sugoza Gilis le maire Bambo Tebele Sukoza pourquoi pas Marshall Souvé Yesa Bambo Tebele le seul congolais dans un restaurant na Yolo zone à Dallas Marshall Souvé Bambo Tebele pourquoi pas Bambo Tebele na Amédée Massoudi vous aurez toujours on a pour na dégoler millions na bino ceux qui cameraman na ça même langage na fongola la côte vraiment Mimi Jokisa bonjour et bienvenue. Bonjour Diego. Bonne santé mère. OK. Et c'est ça comment ozo passer ba moment oyo ozo passer en ndenge moment oyo tozo passer en kana ba difficulté tant nous autres on déconne yete tant tozo ba na position penza malamu nanu ya mangamba côté donc biso tokoza la bien té donc nzambe kaka. Voilà nzambe kaka merci pour na opesi biso temps auto sur la na makambe belé d'abord un mot tout batalon na Congo Liziba batalon partout dans le monde message ne ko passer vraiment pour tout balinga kayo surtout na ndengo jouaka surtout na ndengo sepesa bona bandako na pesi bande konyonso bambote belé pa ibozwami na minute o boyebi ke tozo kabola ka mawa ya ndeko na biso collègue na biso frère na biso ya na biso Janify donc toza na matanga nayebi que partout escanio sur votre besoin mais escanio sur votre bazali matanga ça même na Congo même ndeko mso ba na poto donc tozoka bolaka mawa ya Janify. Voilà tozoka bolaka mawa tokosolango vraiment mingi entrée de jeu d'abord comment ozo nouvelle wana parce que c'est la première photo ya mawa na kata Congo Liziba wa to meka kosola na makambo tu ya yo et puis tosola pe makambo ya mort ya Janify yo zo kina nouvelle ngo ndenge ni nouvelle on écoutanga na saki na ndako na lali dans 12h mon boy 11h 12h nazaki ya kolala nde ezalaka ko se reposer avant na bima na terrasse na ndeko pema na moni appel ekoti appel moko ekoti bon téléphone sonné liboso na boya ko yamba na ngai pona mona yeke ngai bi o ba dérangement so yambi ka téléphone bo kati pongi deuxième appel ekoti neko ka so troisième appel ekoti neko tabu ma vios komi ma viokeli tabi ma viokeli benga kala bengeli ngani mfuna yamba na yambi tant yambi na ka tuninga mi maboni nga no bi bien ozwi nouvelle moko nga lo bité na zwi nouvelle té abila nga nouvelle a Jani tellement to ka ipesa nga maladie té le côté na ko zapena idama bete nga lo bité na zwi nouvelle té d'ailleurs que ça nga bi vérifier na il paraît bi Jani akufi maladie té nini té le côté mbamo Jani akufi ndenge ni
alobi nga kate vérifier non tu connais ko zonga na bapelo bande ko benga nga liboso tango na zongeli siko bapelo wana na meki ko benga bango po wa benga nga liboso ezalaki président Massamba ya tokanisa ka benga nga na collègue na biso to journée papi Fula metteur en scène na biso tango na zongeli bapelo na bango na bengi président Massamba bila nga tena nga na biso ke nouvelle moko ye Jani akufi siko comme esala nga neti ver pour na zenga mona katanda nzoka déjà pana biso awa bayokaki yango tango bayoki yango déjà babande naye komona pe mbala mo bango bakomo benga nga babi amami azaye moko to benga ena to basoko azar donc l'état bango pe na ndako pana biso bazo benga nga nzaki déjà donc tellement nazo lela donc nazo ko koloba te bango bakati appel ngape na kati donc ezalaki ka passe parce que écoute na sanga moko na kati ndako donc nana ko kututé na ko été elekela donc ko tie moment très douloureux yaki ezaki lokwa akaki po to yokaki maladie te o Jani abeli o Jani boyo te yoki kambala moko. Mais il y avait d'autres collègues qui ont témoigné que Jani a une bonne confidence par rapport à la crise en Osala. Est-ce que vous côté à Chic Choc, côté entre eux personnellement, vous avez dit que Jani a la crise? Oui. Côté la crise, tu as dit que grand frère a eu la crise il y a 2 fois. Ça a la crise attention, 2 fois. Il y a 3e fois, bon, pour la bus tout le monde qui a une crise, ça a mis la 3e fois. Bon, déjà, à bien que c'est vraiment ok, à ça la crise, à comment il est bien. 2e fois, c'est comme ça là. Bon, à ça la crise, mais à comment il est bien. Mais à tout, bon, biso pe idée ça la kaka mususu, à ça la crise moko ela ke ya brisque, dès qu'il y a crème, ça la crise ba moko misubeli, misubeli. Tant ce comme kanti comme zonga et comme idée comme eko zonga bongo. C'est que ça les crise pour habilité tout super sans maladie que oh jana dans hôpital oh boina tout ça qui a monté. Donc idée que dès qu'il y a musu ça les crise. Zoka ils allaient bon côté. Donc ils allaient bon côté mais quand on repère cette expérience avant jana kufa relation ni bonno partager on a eu personnellement. Donc sur la fight vous allez qu'une relation avec grand frère na baleki na ye. Oh yemo kana benga biso baleki na ngai. So les kambo zalé quand on va petit kana bongsana na baleki na ngai. Donc zalé ka grand frère na ba petite sœur na ye. De ton autre tambola bo. No bete lope ba confiance na ye pe amoro de moi 4 na ye mo pa bete no to benga. Oui, avant bete ba 4 mais comme na tamoko tango ce comme ka keya zongi abimia zongi kota suka comme iko bomba. Alinga su te mutaye ba po comme iko suki ayebisi batu mo azoba vie yo zande nini. Ozozongela kanini kuna oui comme isiko penza que comme iko telemela yi jango comme iko soka bengi bozo solola so tunie ka ya boni aroyi soka kenaza bien alors peut se position en place ça bati bele pe to yeba ki soute ke Jani azonga ki ndaka la brune to yeba ili soute to yeba ka ndenga bima ki bongo abima ikapo chaque fois to no solola no banika naza bien donc to yeba ki likamboza soute azaki bien. Voilà, avant de côté vraiment Nagata Mozindo, tu me connais au fond la moi parenthèse. Personnellement, il y a Jani Ndengeni comment côté na Jani pour la première fois et puis c'était à quel moment et puis va souvenir ni vraiment yo gardant pour na Jani fait côté asko na Mozindo. Ngai na yeba ki Jani. Nga zaki joueuse na Chic Choc Loenge. Pour na Chic Choc Loenge to zaki na équipe à voler, to zaki na théâtre, to zaki na musique. Ngasko nazalaki joueuse ya voler. Bon, chaque fois, c'est Rwanda nous Chic Choc qui beta ba concert na bon marché. Na Phoenix. Wana vie ba kalakala na biso ba joueuse to kendaka. To kendaka moi to kangana moi 3 4 to ke na compte kaka ya groupe biso non toza groupe moko. Là c'est à tourner ko yeba na après tant vie ba ko voyager ba ke poto petit Moshogo, mère Vala na vie. Tant que ça voyage à Poto. Dès que tout ce qui est la question de entraînement, après entraînement à 20 mai, donc il y a une air na répétition à Chic Choc. De ça là que jour moko, la kende ka répétition de la kenda. Tant on a répétition, on écoute la répétition, pendant ba te belé ba fille belé ba quitter. Parce que la production mon tu vas jouer lobby na masina. C'est reste ba kermesse ou na ba production na air. Des fois il t'a mon maman na ki oh, mami yo poza mwana ndako.
mais quand on a répété. Bon, on a déjà dans le théâtre en église. On a joué dans l'église. Une église, quand a déjà bon moi dans l'église, on a Jésus, on a Pâques, on a joué en église. Mais on peut pas y aller dans le côté. Quand on a côté, on a Meki, Jani, on a Mousselu, on a joué bien. C'est que l'objet on joué. Pour Bella aille répétition, te lobby on joué na kermesse, yom to roya lobby on joué. Bah moi je pense que lobby on a yé, donc il y a une production na kermesse moi c'est qui na masina na joué pe. Jana lobby na ngamba mo okoti. Lobby na ngamba okoti mbala. Mbala mo eko sala pe ke bangola na ya muke pa muselu pe à son nom, ba pe sa idée. Le quoi toi na posa na yo. To lingi tout le monde a la répétition, moi je vais à Yona po. Bino na po ka bino mi ba to le jour moi to répétera lundi na domi. Bon ce qu'on va provoquer jeudi. To sais jeudi moi pour na yo ka na po to ndo sala ba répétition moi bo ya formation ya mbangu pour na bino mi ba ale. Mais bino ngai na po. Po nga po za masuwa na ngai. To bana mkolo moko. To bana mkolo moko. Jane ko pesa idée wana mais bo supporter kara moi bière na biso moi transport na biso pour to ndo futa transport to ndo yaka pona bilomi bale ngal pe na po to ndimi e ba nous ala bon to bali pe ko sa bon so to ye na domi to lambisi mo fufu alambeli bango fufu mo ba lié na volontaire volonté pe za la ki pa dena no sa musala en église balambeli bango fufu mo bière moko pe to sombeli bango ba meli allez to répéter sur le style sur le kei bango ba kei ka ba so pe to qui cours accélérer peut-être c'est pour nango kotika voler maman ya na théâtre du coup ngala tika kile ni voler maman côté ezalaki nazo beta voler na komi pe ko sa théâtre nazo beta voler tangu sko vienga Dieu so oti poto tangu via ye ndesko va fai ba PC sango viens moi na mo théâtre azo jouer danger oh mami azo jouer et comme ça là sko sorti officiel à vie tout ça quand on a la ville Kala est tellement calme. Tant que tu as répétition, viens mon ingé na jouer. Tu as ça pièce bo bengai na botinga dia. Viens le vite yem fa botangai. Mbala mo viens le bilanga ko kesu entraînement te. Abi voyage mo ko ya presque boy. No sala musala onde to kendira. Na moni pesa ke musala ça. Oya so choc na voler et ya sala ke voyage mo ke tikali donc yo faut tikala ka kota théâtre. Nde pe na tikala ki. C'est Gianni Fai. C'est Gianni Fai n'a pas muselu. Voilà, na théâtre tant yo kota ki kuta de banani bazaki na ba top live déjà. Est-ce que kuta banani wa? Na kuta ba combo. Na na ko ba basi na kuta ba Nicole Kitoko. Ba Bella, la petite Bella master ngai. Na kuta Bella zalaki na kuta ba Hortense, na kuta be Bunza. Na kuti te epela ba isima na ngai te ba epela ba isima ngazo na équipe ya bana baso nga na kuta ba Nicole Kitoko ba Bella Ebunza ba Hortense ba nani ba combo na kuta na c'est pas mère vala za kite bango de ya ke ne voyage à Poto donc na basi ba kuta bango ndenga histoire combo ya Jokisa ntapesa ka yongo to ya yango kota na ngo to za combo no propre non ya kombo na ngata kombo ngeza ka mami ezala ka répétition moko to répéter tant to répéter batenga na jouer moi ça koko seigneur tant sko to zo répéter seigneur a kotimba na moko bengi Jokisa siko via linga blo bato kufi na koseka obabi kombo nini wana bengi ye ngasko na bando silika na ndio boya kombo ango tangu ya lobi bonga blo ko sakala ngati na ndo sa moko swani sa nzoka via linga blo kwa bongo ya le bongo boya ngo po ne za bia banda le pe komo tikali Jokisa ali ka ye moko pa tombo lango komi kamke Jokisa ali etikali pe nde kombo ane kenda. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles internautes Bambo Tebele na Maryse Luzolo l'œil du maître pourquoi pas maman Abisso Amélie Luzolo Bambo Tebele tout ça vraiment na Mimi Jokisa wapi asebisa bino vraiment na mandat ku vraiment ba yebi pena théâtre bango la parenthèse juste pour toi balelo vraiment ramonner comme Bisso ça fait 2 ans moment vraiment souvenir belé à Gianni Fai parce que quand tu déjà na Chic Choc vraiment c'est grâce à Gianni ba souvenir c'est belé hein ba souvenir c'est belé et liboso nanu
soki nazoloba ke soki leye nakoma mami nzokisa wana soki nasala théâtre ezaki mokili eyebinga ekoma mpe kotamboli na nzela ozwi mwa 10 francs mwa 5 francs donc eza déjà grâce à Jani donc eza déjà souvenir en moi-même. Vous avez temps reçoana na ndenga théâtre? Oui, tondo beba na makasi. Nga penza nzaki pe teti. Tondo beba na makasi na ebita nguvia eko voyager lisusu ake poto et comme na tamoro boye tangu via atiki church na po zaki chef a groupe. Wanda sito umeli peto mesani déjà tangu via eko zonga poto mususu. Jana tikaki chef a groupe apo Firenze tikali chef a directeur à production. Ngai nazaki na discipline ngana pa moselu tozaki kota discipline. Siko eko koma ke soki mbongo bimi na fin du mois na tel a faina apo bakoma mena bisombo. O mona bazokosa ko mbongo ebimite. Et musubo osala 3 mois 4 mois o mbongo ebimite te ngai sami mokili shogun toto moki to katani to bi rien bozoli bisombo mbongo ezobima. Bozoli mbongo te mbongo ezobima te bino boenes ko tellement bango ba chef likolo bango pe mbayamba bise komene ti Jani ke des suspension moto va na ndako. Ah biso pe to tomboki. To bito réel sauté antenne pesco sango comme une antenne. Sango comme une antenne ma bikuna trouble koti. Donc il groupe ezoke na kokabwana likola mbongo. Na antenne aba bengi biso. Toke sam. Ba bengi ngai Sami Shogun Jani na po biso 5. Toke na antenne to esprit problème. Ce qu'on tellement antenne ebe déjà que mbongo bimaka. Bango bazolia biso. Moi pe ba bimisa balo bateko to pesa ka mbongo. Bango bazolia bino ezate antenne ko isika ba bengi vie. Ba bengi vie ba yeko bisa vie ke lobali loba moko pona 3 personnes oyo na ba chef o bazokana te ba chef mbongo ezobima me bango bazomona mbongo te. Vie yeko ko isaka lobi bon c'est comme ça banda moi oyo mbongo ya mami na ya Sami moki na ya Shogun soki mbongo ebimi ya bango bokata yango partie antenne ekendaka suna maboka Jani te bokata yango partie antenne bango baya kozwaka mbongo na bango moko kuna po makelele oyo esila mana tanda pe lokwa bazoyoka nanu te bango misato bapema me mbongo na bango bopesaka bango ebimaka bopesaka bango mbongo na bango ti ntango nga mona ke kimi ekoti na kolobake bazongo babanda mosala nde bakobanda mosala donc elekaka bongo. Voilà, et les Kakabongo, est-ce que Mami Josque a rappelé relation Yamao na Jani Faye, relation amoureuse? Oui, na yeba kiango Mao kuta biso na chic shot na yeba kiango. Babi on dirait binopé, on dirait bon nous abattement boya tindika chakal, bozaka na Mao bien pour Mao pas artiste abino, mais comment vie akenda obala ibanda via zoa la brine, mais binopé bozana bozolia bozofula. Non. Ngako tumaka tindika chakali wana na babo bolingo bandeko oto yakina wana groupe na ebite so na ko sala ngo pona nini Mao ayeko kota groupe Mao tanga koti groupe Sylvie o Jani ngena ko bala aza mwasi ya Jani babanda déjà kala eza bolingo déjà ya kala wana kutu biso kuna to yeba chic choc te wana chic choc zo répéter na pozo na dominga kuna na eta za mwasi na ye ya banda kala ermo ibaloza ke baboya ni bazonga nande pe biso to koma iko ya tuzomona ke Sylvie Moliso mwasa Jani wana kutu ba Mao bango neso bala brine na ba ete photo za la claire to le ba vérité donc bolingo ya liboso ya Jani na basi o azana bango tilelo pour le moment moi ça liboso ezalaki Sylvie Moliso wana pe serimo to comment répéter na pause on a c'est papa Tamaris ezalaki le pango tangam na Sylvie Moliso wana ba Mao na ba groupe te wana ba la brune na ba groupe te wana Jani déjà azalaka na Sylvie mais tellement kaka papa ya Sylvie azalaki avocat sérieux wana yebaka ba sérieux wana abandaki kolinga mwana na ye atanga bandaki koboya bolingo wana muta théâtre na mwana na ye yaba na mona ngoni osala ngoni tia kobombama mais libala ne banda déjà banda ka penza déjà kala avant de biso kutoya nga mami na chic choc bolingo wana bandaki déjà
mais on va le dire batindika tiaka loza koto parce que bamisu bazo condamner bino babi comment via que no bala mais boyebi ke mawa vendre via vana na maona ndako atiki kutu maona zemi via bala songa na lobi lelo ko ngana yeba te ke via ke no bala o yeba te na biso na groupe R muso zaka na mutu mako yeba kanza e conseil na biso o akufa André bavuila likambo na zolo balelo nde na ba boye balema wezi baza ba témoin Beric lema wezi wa le Picasso hein ba témoin ba iba histoire o nyonso tozo beta donc ndenge za boye Jani akenda ko bala biso nyonso na groupe muta peut-être lema wezi ko zaki master na e pire ye ayeba ki yango mais na conseiller na sa groupe akufa André bavuila peut-être bango nde ba yeba ki mais biso pe na part na biso ya groupe Jani abetela mutu te biso to sutuka na tongo nango wana maona zemi ndenge mawa ekolela biso na tchetcheri ke Jani asali mariage mais akoloba ke o to yeba ki er musu boye to yeba ngote biso beto yako kaka ko sutuka abombela biso ibisa biso ngote to moni mawo passer l'émission a bisi témoignage mo abi soki zemi na ye wana et longwaka po eza parce que pour na nouvelle wana ouais ezalaka choc po tango ayene tchetcheri akuta ngai na zizi tango mawa azolela kazwi nouvelle ke Jani auti ko sala mariage na Sylvie biso kuto yamso to yoka ngonde na minoko mao po biso to sutu ka to yoka ngote po Jani abomba ka ngopeze bimaka netike abimi netika keso ki tournage soki ni na bilamba na ndako mais nzoka ke sala mariage do bimaka bongo biso to yebaka ngona tongo tango mao nda eko yebisa biso po wana déjà to komaki na mao po mao de yaba komaki na chat ndako mako wana pe histoire Sylvie amso esila ki nango déjà ezaki nango Sylvie na mao bino no considérer mingi mao bon Sylvie na mao biso beba ke Sylvie na fai esila kande avec bana ko boya na bazonga na bango baboya ni bazonga ni siko moi si oyo ayakola d'après Sylvie oyo comme est-ce que ba comme de ndako moko bazofa na ndako moko ba comme bota oyo ezaki na bandaki mao siko to considérer mao te point ni po yepa comme ki de ndako mona chat po na de biso beba ke ana Sylvie batika na bango de comme ki ndesko yo mao moi so comme ki na ndako ya Jani oyo ezaki azobota ya Jani bana ndenge mwana mako akufaka na ndete yakina matanga do ezate ke oyo ezaki bozaki te za ibongo te voilà kamune so eleki après boyo ka susu makambo ya la brine yepo yo kango na kinto oyo kango makambo na poto kaka ça pe bolingo ka ya awa Jani awa zalaki mukonza basi azalaki mukonzi to obenga mobutu to mobutu azalaki biso mto azalaki na yema dio azalaki mukonzi ya mwasi Jani ko kufa pona mwasi te loka po bandeko nde bakoma ekoloba ke Jani akufi pona mwasi boye to ebite ka nde bato bazoba ke basi yango to ebite po makambe kome bele na mukili bolingo mususu etamula na voie normale mais bolingo mususu ezaka suna voie normale te comme ya bandengi mususu voilà ce qu'on a peut-être et comme il y a des gens qui Jani a kokufa na likambo mwasi te Jani mwasa koboma Jani to souci oboye eboma Jani ekosala mate po Jani azana se Jani de azana morgue batu Jani azalaki kamozo lekela biso yango tile biso na groupe tozo kamwa Jani awa na Kinshasa la bruna ofutelo munoko te na bruna kuta ki da Jani azaka na basi na ye tana so ba de ya simama o ayasi mama o seka azaki Jani mizaela ki pe na basi na ebele o pe akuta ki bango bazalaka déjà mais supporter andima ki eka bongo chanzele face et comme akomo zoyeni mutu mususu akomo négliger Jani akomo sala biso ezolekela biso pona kini ato ebike la bruna ekine lokwa lo papa Jani te chef na yo mukonzi na yo o soka le pe jouer te po azaki na mukonzi na ye po Jani mtaki chef a groupe la bruna olobani anda olobate c'est la brinda o faire souffrir vena biso Jani kuna bino be kamusa bino yako na bien lekela biso pe lekela biso mais po boye ka tolo ba makamnyo so za po Jani aza mwana ndako la brine pe mwana ndako mais to perdre mutu il faut boloba bobombela soni to perdre mutu mo yango to bike na kindi awa la brine atikala ko sala makambo wana pa Jani te poko to awa saki da na basi na epe ba libele bazalaka ba Viviane information ba informer biso kia eza ya certains comédiens oyo bando c'est la brine qui a spécifié mukanda via ko balukela yo est-ce que c'est vrai la comédien on est sur la poto mususu awa ba bien nga Jani ba bien la brine qui a ko pesa via mukanda te so pe via mukanda a balukela yo salaki na bateau banda osala bon lelo sko biso to perdre ndeko na biso yo na kei la brine a moins si lobi sima lobi ozombali mususu a continuer kosala vina moins si biso ba comédien biso nyonso to perdre oya kei ya biso ndeko ti
mo pe ataka na chic choc tout en dehors chic choc ba comédien na pe bazala ka na posa Jani po ande ko benga pe Jani soki histoire moko ezali solo moko esengi Jani pas jouer bande ko ça fait na posa Jani moi te que te perdre ka biso na mo te perdre hein donc et ça passe mais le nouvelle ko libiso o to no zela biso nyonso toyeba résultat ya autopsie oyo wapi vraiment et ko libiso lelo résultat bimisi verdict nango balobi vie akufina hémorragie et faire un choc na mutu yango meme na liwa aussi nouvelle wana réaction na yo meme zokisa ko nazo comprendre choc na mutu ko raisonner mingi peut-être yango ekataki ye musisa esali hémorragie to za choc ya ko beta to likofi to ndenge ni personne mekana ko expliquer ngabi donc c'est ba ndi otangi ba be ondire za choc ya coup azui coup ya likofi ya coup eza pasi soki eza bongo vraiment tozanga na maloba koloba po ekomi siko pasi leta asala mosala mboka wana basala eza mboka mibeko ti leta asalaka mosala na soki ezaki babetaki Jani ekoloba nini me tokoloba nini biso se toperdre ti leta asalaka oyo ya moni osala leta asala mosala na ye po falandela makambo wana ti na suka soki babetaki fo bayeba nani abetaki po Jani akufeli na kati ya ndako akufi na balabala atakufi na nzela te ko mso yeko kuta koya sali crise akufi ezake na kati ya ndako epuna bilamba na ye ndenga alataki lakisike neti mutabimaki soit ayaki ayeko kuta événement moko na ndako bon ce que comme que soki choc na ya hémorragie nani asalaki yango babundaki mwasi na mobali to ezalaki nini na makambo mto oyebaka vérité za mwasi oyebaka vérité za mwasi bo yende bazalaki ensemble bango me biso toana likama oloba te yango tobi leta alandelaka asala mosala ndenge amonika osala leta asalaka mosala voilà leta asala mosala mais lelo makambo ezobima ebele tomoni mama na biso mwasi oyo azalaki abota bana na Jani la brune bamemi epa baambassadeur est-ce que ye nde fale bamema ye to moni atiki mwasi o abala eza Sylvie mzatikali awa parce qu'il y a de certains comédiens bazo réclamer babi fallait pas la brune za lawana parce que ça mwasi a vieux ou vient balater moi ça vient balaza awa atikali awa est-ce que vous partager même avis wana siko banani o ba memaki to condamner bandeko ba memaki so ba yebi ke za bongo te lokwa Jani ye moko to tala biloko oto sala alaksaki alliance ne alobi ke mukolo na kokufa mwasi ya kozana muto mbetu nanga o ya kolelanga eza Sylvie Faye siko so ba yebe ke sengi na ambassadeur bo to yipete le koni salami ekende la bongo est-ce que ambassade ngo ya biso a ba yebi ke kuna Jani azakana mwasi musuna ndaku ba yebi ke ti Jani kendaki ya representant mikandela bango pe ya libala awa ke ndenga na ke bo elobi to simalobi ya musu mwasi nanga a déclarer Sylvie to ndenge ni oye koma siko kuna na ambassade muta kende ko bima ezala mao to ebite foto tala siko non eza moi bizarre ouais eza moi que moi bizarre mais po bango pe kuna bazolo bake soki pe ya kenda kite muta ko décider lelo po korea to ya te zaye yena ba siko to yeba te to yeba te est-ce que ça bongo ekendela bongo to ebite wana foto tuna minka bango ba lobi bongo la brune eza na droit po ba ko comprendre que moi so abota na Jani bana na ndenga poto kuna eza la brune de so pe lelo ya lobi ke nzota fa ekendete et okendete siko na vo pe normal ekendete ya pete pona ni so ba bi eko ya te esengone ko zani akofanda na nzota ngokuna otika na ngokuna ausana ngoni akunda yemoko to osani tant de famille na yeba ndeko na ye mama na ye bana ne bele baza ba senga ke ko papa na ngoya ba mona ta po banda papa na bango akenda Jani tikala ko yate abeta tatu na kinti plus de 16 ans so ba sengi ke ba mona ta ndeko na bango ba kolo ndeko ba mona ndeko na bango mama na yalo bia mona mwana yi bana na ye ba mona papa na mama yo ba bo meme na ngona ndenge bo ko meme na ngo point siko makambe bimisiko eza ku seki bitumba moke lekaki na kati ya ndako na bango oyo esalama yeke makambo wana eleka sikoyo fo na brime aloba ti fayebisa biso atemone ezalaki nini babundaki mwasi na mobali to ezalaki na likambo na kati po bakamera bavideo moko bezocircule ebele o makelele moko ezalaki na butu ya dimanche wana babandeki koswana boye nde tozoyoka siko makambo ezobakisa maka likola liwa fai makambo ezobakisa maka donc mais oyo ayebi ka likambo na nzoto Jani
baba yanzi mais la brune pe aza moi baza nani baza bayanzi mama ya Jani azosaka baza bayanzi baza biso mo ana Kinshasa toyebi bekolo wana bayanzi baza batu te mais oyo ayebi likambo na likolo ya liwa Jani oyo akontribuaki na likolo ya liwa ya Jani loba ye atambolaka na mabele oyo te loba ye amelaka mai oyo bato nyonso bamelaka te loba ye mpe zolo na ye etala ndenge balobaka te mais soki ye mpe aza kaka motu na pasi oyo apesi bato oyo alelisi Kongo mobimba alelisi poto mpo Jani atika mama na ye mobanga mama na ye mpo papa na ye auti okufa kala te papa Jani auti okufa kala te papa Daniel auti okufa kala te fale Jani akunda mobanga ya mama na ye wana mais lelo Jani akei mama akomolela Jani ok via azalaki na possibilité azwa mokanda azalaki na possibilité ya koya kini kozonga mais nyonso wana ndenge tozoyoka kaka bazwa makambo ebele na kati la prime baza mwana bino baza mwana mpe boyambaki na kati est-ce que bozalaki courage te ezalaki la brune te moto akosala makambo asali fale lisolo toyoka yango ata na ndenge ya mwasi mosusu fale toyoka yango na motu mosusu na oyo yo moko mpona nini kutu motu ake neti motu akoke lelo Brazzaville nakutana mobali mwana Brazzaville aza congolais na nga awa aza zairwa nde tolobaka nga mpe zairwa aza otalaka ndeko na ngai akomo protege o mpe atali kaka oyo ndeko na ngo moyene sa yo mpo ozotalaka oyo ndeko na ngai combien de fois la brune mwana ndako combien de fois la brune de air moko tozozanga na malamba venga joso bazala na poto kuna eloko nini vie mpe asalaki atake fai azosouffrir fai baobimisa ntongo mpo libanda liboso oyo nga nayoki vie ntango vie azwi nouvelle video ya vie liboso ntango vie azolela oyo ekomaki azalaki vie azoganga lobi nayebisaki ye azonga lisusu na ndako wana te nayebisaki ye azonga lisusu na ndako wana te seke vie mpe tata etange papa bandai mpe koloba ndeka tolobi ke ntango ekomaki bato bakomaki koloba Jani akomaki na bareserve akoyebisa bato makambo mosusu ya mosusu azali kokontinue kosouffrir ma azobomba po déjà yebi ke bato de komaki soki alobi bato bamona yo kaka boye yo bazopekisa kuna bato bakomaki kaka koloba na ye po vie alobi yango ntango azolela na maloba vie ebimaki vie azolela azolobaki napekisaki ye nalobaki azonga kuna te tala akufi mais vie alobi yango seka bandai koloba na ye tanke papa vie question mo yelinga par rapport babi délégation vie bazoboya ya bazo ba vie alizwi mbongo babi vie moi makambo eza sese wana mama mbongo okoloba nini likambo wana mbongo neti mbongo ni siko mutu nini mpenza ntango lelo deya biso nyonso tootanga kombo ya Jani kombo wana napesa mutu apesa kolo kombo wana azali te po ntango azalaki lola to azalaki modero mutu moko ayebaki Jani te mutu abenga mpe Jani te ke modero yako joue pa tomona na mpe filme moko te bima ya nini ebimi ke oyo ekombo ya modero ke Jani azojoue na kombo ya lola oyo awuta nango mpona bango to modero azalaki te tokomotala bafilme nyonso lelo Jani ajoue mpo akomi Jani bongo kombo wana likolo nango mutu apesaki yango azali te akufa te azali olandela mpe procédure parce que bato bacontacte mama Denise bazali babi association ya président Masumu mpe ezali mais koma bino bozolinga kaka bapesa bino nde bokunda Jani non tolobi bapesa biso tokunda Jani te tolingaki kaka tolingaki bo mpo tozalaki na réunion biso nyonso mposa na biso ezalaki nini ntango ekomi ke bandeko bapapa na biso ntango bazoexplike likambo na voie normale Jani akufi lundi biso mardi groupe tomati na famille ya Jani ndenge tomonelaki place ndenge ezali na distance oyo ezalaki kuna na mbinza bare kuna toye komona ke baartiste bandokoka kokendaka matanga kuna te epuis mpona koprotege baartiste nde toya kosolola na famille même jour ya mardi Jani akufi lundi mardi biso tomati tovandi na famille toyebisi bango mama biso toye mpo toza deuxième famille ya Jani mpo toyebaki déjà awa banda kala to banda koya yango moni toye mais soki totika baartiste basalaka défilé baya awa bakoka te bakoya lelo lobi bakokoya te etchetcheri eza na principal etchetcheri eza victoire avenir lundi etchetcheri na popo kabaka na point wana biso omonaki mpona baartiste totia matanga na siège place to répétaka eza place ya Jani banda kala Jani ti ake poto
ti alongola ni totika to répétera wana eza place oyo atika biso bana ka to répétera la to mona kango ezala mabete ki pona ko faciliter ba artiste ba fan ba nyonso oyo ba posa balela Jani ba parents ya Jani bandimi famille ya Jani to solo libongo bandimi tango biso tozo bima poto zonga to yasko ko fanda ne chechere to kutana ba kulutu ba papa leki na papa kulutu bazo kota bazo que ne kotika première enveloppe au maman pesaki le temps oyo famille ya Jani Masumu nyonso papa Masumu na président Elombe bango bazo kota biso tozo bima allez baki tika première enveloppe au maman pesaki po ndenge maman famille vandi ndenge evanda na se ndenge esala boye moi ti moi café moi nini ba et où t'es pas maman pas première dame tango siko bango ba kei ba komi kuna na ebité soki bango soki ezaki ba to raisonner ki soki peut-être matanga komi balé ba enveloppe mse bando ya koto ba enveloppe mse bando kende côté kuna to yebité mbala moko bango ba sololi na famille ko solo na famille bango ba so reconnaître so bango ne pona ba artiste il fallait bango ne ba reconnaître que to te deuxième matanga ne tchéri pona ba artiste pona eza na facilité to le la faille bien parce que to se encore na mbinza kuna to linga to ko banda ko kende kuna na biso chic choc na bande ko nyonso ya famille ya Jani ya famille wa banzonzingo ba ni famille mobimba te yo a théâtre banga ba kokate mais bande ko comme ko biso to yebi matanga eza na famille oh entre ta vienga Dios asa tinde ki da boka ki vidéo o alobi ke matanga fay à part na famille na ye ba artiste nyonso ne tchéri mais to mona ki se connaîti papa aloba ki yango penzate donc moi ce que biso yango ça ki moi désordre la famille so donne to expliquer ba to pona nini to tsaki deuxième matanga na tchéri so de que famille Jani pesa kana so na kasavu to na ngiringia to balemba mais to kinde sa matanga pa Jani bengo sa to kinde pa Jani to tali ke mbinza mbinza na eza ya pembeni te eza mbinza ya musika na yebite soki to salaki mabe to salaki malala mbongo te elo te na ngoli ka mbongo te uta raisonner te que mbongo po biso disco organisation na biso to sala ni tchéri eza ya biso moko biso moko to fana ni tchéri biso moko to za ko bongisa muke na biso oye mona ni to sala boye nde to oye papa ya foto sala botolo ko ba kiti sala foto tsaba kiti foto tsala ni ba décorer ni na Jani ni to sala yango biso moko e po makamna ne silité poto encore ko ya e senga ba bis to ke ngo za Jani e ko senga foto sana ma bis groupe na ye o eza ke pesa za ki mu konza mande ko diriger batu o nyonso monique à part groupe car même artiste nyonso o monique mo longa Jani a fai pa polo fait la tamana nzoto pona bouton ndo ke Jani fait e ko somba e somba na ba tu pas poto ba pour contribuer ba contacter ce qu'on a pas contribuer pour bisonde tozana o so moni groupe mo so efungwa mi batie groupe ya organisation de net ba organisateur ya matanga ya Jani on to tsala ngo sko pona paria ba artiste pour makambo sana ebele ba artiste ebele ba so comprendre to sana no makambo ebele donc tant que sali groupe wana esali que pour biso pepo muto azana ba million awa azate wa kolba kenga na su charge wana nyonso to yambi pena muto moko te pana biso ya lobi ke bon ngana mona ke lokwa bino pe bozo fana matanga awa lokwa ba artiste bazo le ka soit na télé bino instrument na télé bino moi café bon mais na moi sucre jour am kola matanga na lwele bino ba bis bino pe bokota na ba fan o ba moni ke bokota bakota bokende ko zo accord à Jani et puis na ko sala bona ko sala po to yamba pe ka ba artiste ngo jour enterrement lisusu ntango tokozonga fo boyamba lisusu bapayati po biso nde bana bakolo ndako te fo toyamba bapayati tokoyamba bango na nini sikoyo ekomi ka makambo ekoyi ebele o tolobi cotisation eza te père azwi mama azwi déjà matanga mama azwi matanga oui mama azwi matanga azwi charge ya matanga oyo ezosalama na famille oyo ezovandama na famille mais kabomi neti de matanga ekabomi de mpona kotala mpe distance baplace na mboka na nsolo endenge ekomi nango bamakambo ebele okende oyo bakataki mutu boye oyo basalaki bao tomonaki mpona koevite mpo tolela fai bien tolongo bandako toye tovani tchétchéri tolali na tchétchéri na ntongo mwa moko bazongi bandako na pokwa bayi na sens wana pour na éclaircissement merci tout le monde qui a biso lentement ici vraiment na suka mais une dernière question eza question na habité sur mon vidéo ya Nimos o wa piazo sala na habité to benga comédie to benga ngo ko se monke to habité sala za ko chola wana vie a choli wana ya comédie te en tout cas vie avec tout le respect o to pesa kayo eloko sali biso wana biso to moni osungi biso te o choli biso yo zo sala vidéo
ozolakisa bato ke Jani akufi eloko Jani emema Jani na poto ozobina na suko leli ke ozoseka te ozolela osalaki wana etanke papa ya mokolo na age mpenza ya papa na biso wana vie na biso wana barespect oyo topesa ko vie en tout cas limbisa biso to banana koyebi biso boye mpo yo nde obandi de obeti mabe na ndenge moko biso tomoni ke yo olelisi biso te otoli biso tomoni ba modelo basali bolobeli bango te tomoni pe basia tout le pe basala kiango basali neti ba vidéo ka boye ma jar kaka neti modelo asali na film bo abi ke la brine opesa mukanda lo mo bon bango ba jouer biso toza bata théâtre basali neti théâtre na vie ya makambo elekeli Jani na poto na la brine c'est kokoma ke Jani lelo ya msuli we komi wana eza nde msusu mais ya vie azoyemba azobina na suka fongoli minu ke donc wana alelisi biso to azia azoseka azosepela liwa Jani en tout cas vie nzamba pambola mais mususu pe makambo ngone nzamba salaka ya Jani kuto mso elinga ya sima to boto lo bebele tozo bakala ba responsance to pesa ko vie o vie na biso oui et choqué biso makasi madame kuti falo vanda na yo ata osala no eloko ante oloba te vanda na yo so lingo osala eloko no peso ba vie salela ngona ndenge ya yo ya ndenge mususu mais wana penza ocholi oui ocholi biso mais yo pe ozaka mutu yo po ozaka mutu ozaka na sema bele a voilà, tout ça va ensemble Beléawa, beau calmer, nous sommes arrivés à la fin, tout ça to connais na Janité, t'as vu que Marambo yo et on les bien, n'habité un message. Jani à l'élisi, même l'église ma papa Gary King biso awa. Groupe to tikala ndambu o to zap ndamba enseigne chic choc. Jani mema biso tin église na ye na ipen. Et pas papa Gary King. Sentinelle. A même so pas sentinelle Gary King moto na Nzambe, papa et Jani. O azaki papa ya Jani awa ya molimo ti Jani ke biso lelo to tikali to prière pour na pas pasteur Gary Kengi o penza papa o ya bande côté ya Jani même Jani ça na poto o ezaki atali kamuke message ye papa boka Jani to sola kina Jani tala boye na boye na papa na biso ya molimo ale tasko pasi oyo bato bazala ngona mutema ale yo tata moko boye osali no vidéo moko oseki obini de pour on a so mona ke bato bazo na sengo bato bazo sepela en tout cas ezaka passe voilà ezaka passe un numéro un message de la fin et puis tant encore roya message ni yoza pour ça baza nango et puis tout sommes arrivé à la fin na habité message ezani est-ce que ça déjà confirmé que Korekoya makambo s'est passé de oui Korekoya mais siko non bapesi na jour te lokola déjà l'état kuna nde bolobi ke résultat bimi toyebi te mse kosala so mwa complication elinga balandela so mwa dossier yango toyebi te mais soki esali ke bapesi jour oyo ke Korekoya mbala moko tozanga te koyebisa bafani na biso bandeko na biso nyonso baoyeba numéro eza plus 840 39 81 57 plus 840 39 81 57 numéro yango tosala moto nyonso lingo sunga biso na makambo tolobi ke ba bis banini makambize belebele koyamba batu donc kosala mo organisation wana chaque jour bo futaka mbongo pona décoration wana makambiza ka belebele donc numéro yango wana na pesi numéro benganga akozwa biso délégation oyo pe to tie vraiment ya équipe oyo sala organisation ya Jani toza plus de 10 na kati équipe wana o basali donc tokoma place nous sommes benga tokoma place azali sora lingo sunga pona liwa Jani tokoma toza biso ba mame pela ba zizi mondeke ba Robert Kaskito ba delonga kala donc toza eza penza moi délégation à Baté. Voilà, merci beaucoup artiste Nabiso Jokisa, merci pour notre temps, merci pour nous répondre aux questions Nabiso. Numéro est affiché à bas écran, si vous avez ça au contacter Jokisa, au contacter Wana et ça là vraiment plaisir à trop. Merci Natoni 5D à la caméra, Jonathan Dario, merci Naleki Chupana, merci Nabino Yosobolandi émission Mozindo, c'était votre humble serviteur Diego Lemignon. On a toujours on a pour nous servir vino, Tokuta Dimbalo Koya. Ciao. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.